confisoni. Na kombo tata ya mwana pe tata mulimo santo mbote mingi balanda émission kimia na libala bipanyo so kutami wabino mama Angela François lelo tokolobela ba jeune biso oyo bazali kozana relation to fiancé na nokimbangiste nde toye pona mwa toli émission kimia libala toyaka pona ko pesa conseil kimia kwa kozala kati na mabota na biso na kati ya relation na biso na fiançailles pe kimia sengele yala pamba te na fiançailles so kimia ezali ya onde comme bino jusqu'au bout nde bokokisa mokano na bino esengeli kimia kwa kozala pe na kati na relation na bino lobi na bango bazala malamu ya solo toza vraiment béni toza bana mapamboli pamba te bana bakondimaka toli o bakosalaka batosa baboti bazali bana bazalaka toujours béni yango na nzambe na biso azwa lokumu na manyonso azali kosalela biso lelo tokolobela kama na teme na biso lelo tokolobela pona ba fiançailles ezali teme ke ndenge nini ba jeune o bazali ko se trouver na fiancé non kimbangiste na kati na relation na bango toye komona ete ba jeune mingi bazali komitungisama kolela
kopesa ba complaining pona nini ba relation ndenge nini ezali kokende mosusu ezali kosuka na nzela à cause que yo ozali kimbangisi moyen na bala yo ezali te alors toyei tomona problème tozokutana ngo ba jeune ezali ke okomona jeune aye kozwa relation moko na libanda no kimbangisi wana okomona mobali alingi vraiment bala fille wana koimpose ye soko lingo bala ngai na lingomba na biso kasi epai na bino nakoya te okomona mobali me nasoyeba te memange tozoyeba te tosala nini nakomi place moko me nalingi mpe nalanda mwana mwasi to nalingi nalanda mpe mwana mobali bisika alinga mema ngai yango lelo tozali kolobela bagene tozali bana libeko ndenge lingomba ezali koteya biso butu moi tosala mai oyo tata nzambe akosepela nango na kati na barelation na biso tozali komona mpona nini lelo bagene mosusu bazali kobima libanda ndenge wana na kati ya bandako na biso toyebi nde toteyaka bana na biso bamama toka koteya bana na biso okomona jeune wana afandi bien kitoko na kati na relation me mwasi alobi ke no ngai epai na bino nakoya te papa ndenge ndaposa na ye ezalaki ete tobalanaka biso na biso mpona nini mposana ezalaki mpo tobana na biso bagene tuka tozali ezalaki mpona bolamu na biso mpona nini okomona mama ndumba azwi jeune garçon na libanda azwi fiancé wana bakovanda bosiko babalani kaka pa akomona lisusu na ndako ya nzambe te soki azali korisa koya lisusu te koyeba lisusu te présence na ye eza lisusu na kati église alandi mobali wana akei abungisi elembo na ye yango wana mposa papa na ngene ezalaki ete tokoka kobalanaka biso na biso eza mpona bolamu na biso eza mpona mabe te me mpona bolamu na biso pamba te tozali vraiment bana ya mibeko donc tozomona lelo ndenge mokili ezali kotambola na libanda eza makambo ebele eza na mateya ebele oyo ezali kobungisa bagene yango moni bagene bazali kotelemela yango mingi na niveau église mpona koteya kolakisa bango koforme bagene mpona nzela ya tata nzambe mpo lobi bazala malamu mais okomona siko jeune azokoka koteya conjoint na ye te to conjointe na ye keno lingomba na ngai ezali boye biso bakembangisi toyebi ete papa Simon Kimbangu aza molimo santo nzambe molimo santo papa Simon Kimbangu lingomba na biso euta likolo ekita na se me kotalisa conjointe na yo me yo moko ifoza na boyambi kitoko bizali na yo ezala malamu mpona oteya conjointe na yo to conjoint na yo akota lingomba na biso esengeli yo nde olakisa ye nzela lakisa nzela na fiancé na yo oyo azali koboya alanda yo na lingomba ya papa Simon Kimbangu okomona jeune mosusu abia menga na kosala ndenge nini mobali azoyebisa yo folongwa soki na bala yo okolongwa na église wana pamba te yo bino bosambelaka moto maloba wana mingi bagene mingi ezali kobebisa kondima na bango akoyoka boye aza kondima te ale ye mpe alani nzela wana te kobungisa elembo na ye nzoka nde biso tosambelaka moto te papa Simon Kimbangu azali nzambe molimo mosantu nzambe alataka nzoto alati nzoto ye na nzoto papa Simon Kimbangu ye wana toza na ye papa Simon Kimbangu kiangani meme na tanga bayuda nkolo Yesu alataki nzoto ayaki lokola mopepe te alataka nzoto me nzambe ye moko en personne aye kobotama na kati mama Maria yango wana nde tokotanga lisusu na mukanda tokamata babibi na biso totanga na mukanda ya 1 Luc 1 totanga ntina se kuna so toleki kuna toke lisusu na Luc 4:13 totanga histoire ya papa na biso Joseph lolenge nini relation na bango ezalaki na mama Maria mama ya nkolo Yesu ndenge tozali kolobela nzambe na kati ba relation na biso akotaka eza na bato mosusu ba couple moko moi ba jeune bon moi ça le dit que non faut le l'église na yo koza apprécier koboya ete zwata na yo ya kote ya église kimbangisa za ndenge nini église kimbangisa za liboye lakisa ipo mutu wana mwana mobali wana to mwana mwasi wana nzambe atie na nzela na yo po yo bongola ye alanda yo na kati ya lingomba po papa Simon Kimbangu nzambe alobi na biso ete bongola bapaka na bakoma ndimi na kati na relation wana po na nini tata nzambe apesi yo mwasi moko to fiancé moko no kimbangisi po yo lakisa nzela yo kende te me yo lakisa nzela lobiko po yo ozali na nzela ya lobiko nzambe atie yo pamba te bongola ye kobongola moto eza mpona bizaleli
Mais ce qui est dans l'histoire, on a na Luc. Le lingenini, relation ya Joseph. Papa Joseph faisait qu'il n'engenini na Maria. Maman Maria, ezalaka facilité. Au moins, on a quatre relation, vous avez fiancé, bazaka ba fiancé, hein? Bazaka ba fiancé, bah oui, balé Joseph na Maria, bazaki na fiançailles. Mais na carte ya fiançailles na bango wana nini oyo ekomelaki bango. Ekomelaki bango ni tata Nzambe aponi Maria tindi angelo ya kopesa message ke akobota mwana. Tota yango malamu. Mais nini ekomelaki Joseph message wana ekomelaki Joseph na batoi ezali lokola kake ba jeune. Baza kanisa na kati ya fiançailles bango mibale bazobongisa po babalana mais bayebanaka na bango te. Bayebanaka te. Ndenge moya lelo ba jeune soko lingi fiancé na yo wana. Déjà si boyebani makambo nyonso. Yango papa ze kote ya biso butu mo ete nzoto ezala mokie molimo ndeka ebele. Mais tango wana bazaki pe na libeko. Joseph azali na motema monene akangaki motema na ye parce que il faut bala mwasi na ye za moseka. Mama Maria azaka moseka akangaki motema azaki fille oyo azaki na kobanga ya tata Nzambe. Fille moseka mama Maria aka moseka yango moni tata Nzambe aponaka ye. Po mwana Nzambe abota mepa ya mama Maria. Likamuni ne koya ki Joseph asilika ki makasi abi me ndenge nini mwasi akoma mukumba ndenge nini. Fiancé na ngai ngana ye donc toza na relation moko te tosala leko moko te ndenge nini Maria sauvé na zemi donc c'est que zemi abi pasa zuli yango donc asilika ki makasi papa Joseph asilika kalingaka boma libala wana ki fiancé wana yesu kana nzela mais Nzambe ba jeune yango na kati ya relation na biso totiaka Nzambe liboso ba relation na biso ba jeune totiaka tata Nzambe na kati po yelakisa biso nzela po Nzambe yimdalakisa biso nzela olingana mwana mwasi bozali na relation na bino bozokenda ki fiançailles botuna présence ya tata Nzambe eza kati na bino botuna volonté ya tata Nzambe Nzambe est-ce kaza d'accord na libala na bino est-ce que ezali elembo na yo est-ce que ezali elembo butu moto kolobaka ete na kati na kimia na libala ete avant que obala jeune zwa photo kende kolakisa pa tata Nzambe kende kolakisa photo na yo est-ce que papa mwasi azali ya ngai est-ce mobali azali ya ngai boyebana nanu te bozana mibeko yango nde bazali koteya biso butu moi mais na kotala vie na bango relation ya mama Maria na papa Joseph bazalaki mpe na bolingo makasi mpe bakangaki motema mama Maria azali toujours kaka moseka ne tata Nzambe tanga poni ye Maria tini angela yokobota mwana mobali kombo na ye kozala kombo ne kolo Yesu yende akobenga mwana Nzambe fils de très haut ye wana kolo Yesu ayaki ndenge ange ayi kopesa message ndenge pe ekokisamaki mais tango papa Joseph asali donc asiliki makasi mpona fiancé ne wana ndenge akamati mokumba mwasi donc abiseka asali kaka ekobo Maria asali ekobo nzoka nde ya tata Nzambe yasala ba jeune tozali koteya marisa po tozwa mayele mais eloko nini esalamaki nanu babongo po toyeba ndenge nini Nzambe akota na barelation ndenge nini Nzambe ndenge akota na milieu de nous ntango bozala likambo kitoko Nzambe toujours est là présence na ye eza toujours na kati na biso pamba te na Nzambe ye moto akela biso Nzambe aye kobimela na nza angelu abimeli susu papa na so Joseph ayebisi ye nde akonfirmaki makambo nyonso bipai wana nde Joseph ayaki kondima mwasi na kobota mwana wana komona ye wana Yesu akobengama fils de frère papa na biso Joseph bana mokolo wana kanda esilaki parce que amoni ki ya solo tata Nzambe aye confirmer soki bata mokili bazaki pe wana tango bata mokili bazaki ebele asali boy mwasi asali ekobo mpona tango akala soki mwasi oza na fiancé mwasi asali ekobo ezalaka vraiment bakobamba yo mabanga ya ndenge mosusu bakobamba mabanga yango ezalaka grave mais lelo bajeune na biso tozomona kati ya lingomba olingi fiancé olingi chéri moko nzoto déjà bino bokoma kaka nzoto na nzoto mais tala nano tango ya kala lolenge nini bavandaki na mibeko donc mwana mwasi jamon koyiko kosala ekoba kobamba bakoboma mabanga
Et ça va vraiment dire qu'il y a un somme. Il y a une relation dans mon mari, à ceux qui aiment, et Hinda qui m'a cassé pas maté, Azari qui m'a séqué. Vraiment, et ça très important, quand on a la présence de Tata Nzambe, na kotamba kimia kati na yo boboto, na mate wa kote ya kabiso butu mo yantake mwana Nzambe, okotamba na kobanga Tata Nzambe, okoyeba kosamba kamalamu, fiancé na yo, akoyeba ke mwasi na ngai vraiment aza moto ya mibeko. Na biso bakimbangisa ba jeune toyebi ndenge nini tolatelaka na kati ya lingomba na biso. Fiancé moko abimeli yo alingi yo ka ndenge akuteli yo wana olataka foulard motu polele te, tolataka pantalon te, totiaka manzaka te, tobwaka makana kabelo te. Mais okomona jeune mobali ntango alingi ye bongo mobali alobi ngai nalingi yo nakobala yo. Mais kasi faut la foulard wana ozobima moi te ozobima mama ozobima vraiment ozana trop jeune trop belle mais tala ndenge ozobima mama mobali wana akoyala makambo ebele yo jeune yo nde oyebi mibeko abi papa oye kolinga ngai me nazali moto ya mibeko nga naza kimbangiste gala mibeko olingi nga naza kimbangiste soki olingi na yo te papa moye te. Mais ce que olingi nga na solo okotosa nde okuteli ngai. Oye kolinga mwana mwasi kimbangise lingai nde okuteli bakimbangise ba bato ya mibeko balata foulard na bango balata maputa balata ba jiba milai mini jupe te pantalon te bakabelo te bamanzaka te biloko nyonso wana epai na biso bakimbangise non. Yango wana ba jeune fille tozala molende yako lobaka non na tango bazoli komema biso na nzela mabe pona kobebisa elembo na biso esalaka pasi. Mama bokoli mwana na ye baboti mwana na bango mwasi na mobali, papa na mama baboti mwana na bango mwasi bakolisi bango na yambo église kimbangise na mibeko na biso mwana koli akoti na chorale asintegre na kati ya lingomba ekomi mwana bala okomona azwi mobali akende mobali amemi ye libela. Pasi nini oyo kosalaka baboti na motema pasi makasi pa mate mwana akei kobeba ake kobungisa elembo na bana mibali lolenge moko azali mwana mobali azalaki encadré na kati église akobetaka miziki na ye na kati na faki akosalaka nyonso na bakorale na lingomba mpe ezali koencadre ye melobi akozwa fiancé ya libanda baconvaincre ye balongi ye nzoka yo nde mwana papa simoki moki mbangise oza mwana mibeko yebi nzambe aza kati na biso yo nde okosala tolonga ye okotisa ye na kati ya lingomba oganye ame tokobongola bapakali bako bandimi lolenge nini ozwi ye na libanda okotisa ye na kati ya lingomba me bajene mingi topedre na kati ya lingomba bazoke libanda bisika makambo mosusu bazali kosala kuna bazali kokota makambo ya ndenge na ndenge oyo elongombani te elembo ebebi ndenge nzembo tokoyemba mpona yo mondimi nakobikisa yo ndenge nini po ete osilaki kobebisa elembo na yo. Otali batata na bamama bajene tobebisa bilembo na biso te. Même na kati na itonga tozali komona ba jeune lolingi bozali komela kolingana jeune mususu komona ke azali jeune fille ake kolinga garçon ya faki mais ce qui relation on esimbi te la fille amoni ke vie esuki komona mwana mwasi akimi lingomba mpona soni asomona keno akomi emilie nga fona bala kaka musicien nzoka bafutiste bazali bana dirigeant bazali kora elusele mezali oyo nzambe akosunga koza mpe mobali moko akobima wana bala yo mpona mibeko afaki ezali ke soki obimi na mwana mobali afaki jamai okokozwa lisusu mwana mobali afaki esimbaka te eza malamu te eza mibeko na bango na kati ya korane na bango wana soki obimi na moko oza na ye soki fiançai wana esimbi te donc okozwa susu mosusu na kati te mpona nini bayebi mpona nini batiaki mibeko na bango mpona bolamu kaka ezala mpo badesordre ezalaka te na kati ya bakorale nde nzambe azali koteya biso ya mwana kasi bajene fille okomona soki kaka esimbi te akimi ndako ya nzambe po ye posani kaka fo abala kaka musicien mais relation wana mpe kende suka te
yango toye kote to tiaka nzambe liboso to tunaka tata molimo santo papa siwe kimaki ngani foto na ngai yango ye papa na ye kolakisa epani mokonzi ya bule yo nde omonaka liboso naza jeune na mipesi na mosala na yo nalingi natambo na présence na yo lakisa ngai elembo na yo nalingi kobebisa elembo na nga te mais okomona mama ndumba ake kolinga na dirigeant ake na jeteki ake na bisika nyonso asilisi siko bakobala yo ndenge nini bakobala yo lolenge nini yango wana okomona mama ndumba ke libanda ta ke libanda boy libanda pe okei kuna nzambe ta musa bongisa ikuna nde na libanda wana okozwa moto wana omemi na lingomba na kata ya relation ba jeune beaucoup na difficulté wana kenyo te mobali anga memanga na l'église na bango mwasi anga memanga lingomba to iko perdre ba jeune te to iko perdre ba jeune na biso na lingomba te pamba te lingomba za iko te ya makasi mibeko za makasi na lingomba na biso yango ba jeune boyebi ndenge nini papa molimo santa za iko te ya biso ozui relation na yo batela ngo malamu bozaka na bizaleli ya ko inviter fiancé na yo tanga za no kimbangiso kutabi na no kimbangiste zala na patience soka za iko boya kaka keno ningi église bino na te yo za kaka mpiko ikampiko te ya ye lakisa ye bonzambe ya papa Simon Kemba lakisa ye misala nini papa Simon ngasalaki lakisa ke nzambe na biso papa Simon ngazali nzambe molimo santo lingomba na biso zali ya molimo ya wa ikote ya kata mokili yo zo na ta ya kote ya ye zo ta ya kote ya ye tango na opesa kote ya ye soki aza mwana elembo akolanda yo mais zala na patience pamba te tala papa na biso papa Joseph azalaki na patience makito asilikaki me tata nzambe abimelaki ye mpo na nzela ya mwasi wana nzambe atie na nzela na yo mpo okomisa ye kimbangisi te zala na patience zala na bizala ya malamu bizalino ya malamu yango nde ekoteya mopakano alanda biso tozomona makambo wana tellement sikoyo na kati ya lingomba tozomona ngo mpe mingi eza bamama mosusu na kati ya lingomba na jeunesse na bango mpe bazwaki ntango wana te ya koteya fiancé na ye ntango ali na fiançaille lelo likambo ekenda kaka ndenge wana okomona mama mpe akenda mpe libela alongwe na église abala mobali ntango akomi na ndako ekomi impossible mobali apesi mitindo ke okokendaka lisusu ndako ya nzambe na bino wana te bino bokosambelaka moto mobali apesi me ntango balinganaki vraiment bazalaki bien mais ntango akoti na kati ya ndako ekomaka problème bamama mingi bandimi mingi babungisa elembo na bango yango tolobi papa na ngenda esengo na ye donc mposa na ye ezalaki ke tobala na biso na biso pamba te bato mingi babungisa bilembo mpona yango wana nzambe alobi ete bisika tomoni bandika oyo bayaki liboso bakweyaki biso toyeba nsima tozwa mayele na bana na biso surtout na jeunesse atango oyo bajeune baza mayele makasi donc makambo mpo eyela biso te esengeli toka koteya po mosala biso ezali évangile papa ndenge alobaki namoni bato le 4 août papa alakisi ngai bajeune na vale oyo nakosala na bango bajeune bakomata ngomba bakoteya bakosala mosala tata nzambe toye na mokili ya poto awa tozali kosala mosala tata nzambe biso nyonso toyeki bana moke tokuti mpe mobali alingi yo aza ndo kimbangisi yo wana mpe oteyi ye papa lingomba na biso ezali boye lingomba na biso papa Simon Kimbangu aza nzambe mais selo bizali na ngai mobali mpe alandi nzela na ngai akomi kimbangisi akomi mosali eza gloire à Dieu komona mama amema mobali na ye na kati ya lingomba fiancé na kati ya lingomba akoma kimbangisi en tout cas ezali esengo makasi na lola nzambe akosepela makasi papa seulement osepelaka mingi po omemi oganye âme moko omemi na kati ya lingomba eza lolenge ebele akoganye âme eza lolenge ebele mosusu eza kaka oke ote ozoteya ndeko pembeni mais mosusu na nzela kaka ya libala neti nga mama angele na nzela ya libala na gane mobali na ngai ayela yamba papa Simon Kimbangu natiki na ngai mingi te nasaki milaki moko te kasi na koteya kaka papa Simon moko azali nzambe na bizali na ngai oyo azali komona na kati ya ndako ya libala amonaki oyo esali keno ekofekaki ye mbala moko alandi lingomba papa Simon Kimbangu azwi agane donc akoti azwi bateme na ye akomi mosali tosalaka mosala tata nzambe ensemble eza mapamboli bandeko na ngai koganye ame eza lolenge ebele na koteya
na ndenge ya mwasi mobali okotisi moninga na kati na église olakisi nzela lobiko oma moninga mpe mokolo suka mpe abikisami bajeune soki relation moko boza nango na kati ya libala na kati na relation pardon amoureuse na bino ya fiançailles totia nzambe liboso tuna tata nzambe alakisa yo nzela po nzambe moto akutsaka biso po bokuta na moto esengeli tata nzambe abongisa jure wana nzambe moto amonaka liboso yango bapesa biso opportunité ya kitoko ya kolakisaka bafoto epai tata molimo santo okena muna nkambe lusi papa atala likambo na ngai mais ntango ozokende kuna zala libre kozala na relation moko te na fiancé wana koyeba ne nzoto te nde tata nzambe afungoli motema tozomona lelo bajeune nde bakomi kolela bozala na motema monene ya koteya po tozomona lelo na kati diko bamama oyo basaki erreur wana tomonaka lelo tozomona bango bato oyo basaki erreur wana mbala liboso akipaka na ye te ye papa simoki mbanga kosala na ye nga mobali na ngai papa simoki mbanga kosala asalaka mosala na ye meme tozokoka meme mpe bakoteya bato libanda meme biso to na kati eropa po mona mondimi ya sika to mondele na kati ya église eza vraiment difficile eza vraiment trop difficile omona mpe mamindele mpasi tofandi to bandimi ya sika ka bavoisin eza difficile mpona nini tozokoka koevangelize te okomona mpe noki telema eloko ne bandiki fondement yango wana bagene toyo balikama ya fondement wana ntango olingi mwasi no ntango fondement ezake olakisi ye nzela lobiko olakisi ye lingomba na ngai ezali boye lingomba na ngai mpo okoli na kati ya lingomba ozomona mibeko okolakisa conjoint alanda ye mpo boza malamu okolakisa ye nzela wana mpo kimia ezala na libala na bino oyo ezali émission kimia na libala mpo lobi kokoso ezala te mpo avant mpo na kati ya libala ebandaka na fiançailles ebanda kati ya fiançailles otali bagene donc fondement na yo soki ezali kitoko au début kimia ekoyinga na kati ya libala na bino présence ya tata nzambe ekowumbela kati ya ndako na bino mobali na okota na facilité na kati ya lingomba mwasi mpe akolanda na facilité mpe na bizale na yo ya malamu yango ekosaka emoninga ya mokolo mosusu nganga nzambe wana akutani na papa na biso moko boye oyo mwasi ne azalaki mbangiste kasi nganga nzambe ayebaki sikoyo mobali ya mama na biso wana mama na mpe motei monene na kati ya lingomba ntango akutani na ye ndenge ezalaka na libanda papa kingandi boni pasta bato libanda bayebake na paster ya mwasi na biso église na bango pasta ndenge ni malamu me yo ndenge nini ko wana paster alobi nganga nzambe ayebisi mobali ya mama wana azalaki noki mbangisa atuni ndenge nini yo tomonaka mama kaka na bana me yo omonanaka te mama kuma makasi kutu na mosala tata nzambe akoma makasi wana bino pasta wana bino nga nayaka te tuna ye mpo ninga nayaka te parce que iya azoteya bino kuna me nga namona na ndako namona makambo mosusu naoya ndenge nini navana na ndako nakenda na église moko te navana na ndako me ye bizali na ye esalaka nga naya na ngai te papa tika makambo te papa tokosolola ya te ya bino kaka kuna te ya bino me nga na ndako namona eloko moko te ya malonga oyo ekopuse nga nalanda mwasi na nga na église mpo bizali na ndako eza mobulu pasi elakisa te kaza mondimi bamama na ngai esalaki soni ta toyoki tozalaka wana masoni ndenge wana toyoki boye papa simolaki mbangu me komona mama wana na ndako nzambe aza kokwakula me na kati ya ndako nzoka mobali avana nde na ndako asambela ape te me na église yo naza kogangaganga tala nano toza na niongo me fondement ebandeli na bango azwaka ta ya koteya mobali te ye mpe azali kolanda makambo bali azali kosala komelama masanga po ntango mobali doki mbangise makambo mosusu mike soki ozolanda yango mobali wana aolando te ngulu olamba na kati ya ndako ozolamba ngulu yo ozobiki ozwaki mbangiste okomeka supu yango ndenge nini po biloko ozolamba mobali oipozo te folambelanga supu ya ngulu me folakise bino tolambaka yango te toliaka ngulu te en tout cas limbisa ngai mpona komeka mungu yango ndenge nini
lokola lamba yango te nakosala bolingo mpe kosala yango kitoko te bamosusu bazalaka te esala na yo kaka moni tosa mobali esala boye au fur et à mesure ozosala yango wana ozomeka mungwa eza bakimbangisi mosusu bazali mpe bakoma mpe kolia ngulu mpona nini mobali alambisa yango butu moi yango wana nyonso wana ezali na cadre ya mibeko totali bamibali wana tomonaka bagarson wana to fondima ntango eza malamu nde na ndako mpe kozala malamu tala mama na biso wana ye ayebi te me mobali ayokisa ye soni me oya na ndako ya nzambe vert blanc koganga me ndako na ye moko azokoka kobongola mobali te akoma kimbangise azoko pasi yango wana vraiment tozala makasi na mibeko bapesi biso bagene tolemba te na mosala oyo nzambe apesi biso ya kobongola bapaka bakoma bandimi na nzela ya barelation na bino olingi mwasi oyo olingi wana lakisa ye nzela ya lobiko nzela ya papa simeki mbango kasi yo balonga yo te yo nde olonga pamba te ozala nzela ya solo pamba te nzela ya lobiko kobungisa elembo na yo te mpona mwana mwasi lingake otya nzambe liboso nzambe akota makambo na bino soki aza elembo na yo nzambe akotalisa yo soki mpe aza ya yo te nzambe akotalisa yo me baoyo bakenda na loyenge akendanga mpe awa bazali mpe loko eza te akei mpe bamona makambo na kati ya ndako mabala mosusu babungisa bomoi na bango mpona nini nzela elandaki ya mbangu kitoko te yana eza mpona bolamu na biso bagene na kati na relation bolingo eza likambo moko ya motema ntango olingi mutu okolinga ye mobimba yango moni bagene bazali kokomela biso butu moi likambo wana mama je tosala ndenge nini boza na patience mwasi olingi loko tombe na mwana mwasi wana ya noki mbangise yo sala tu olonga etia nzambe liboso tikela yango tata nzambe akwa kosala likambo na ye nzambe akosunga akolembisa ye motema me oyo tia tata nzambe na kati présence ya tata nzambe oza kati na bino nzambe ayebi nini akotambusa bino kasi lingake yo olonga conjoint na yo meme na kati ya lingomba ya papa simeki mbangu boza na bitidi wana na otoloba tout à l'heure boza na bitidi ya koevite fiancé na yo bayaka ndako ya nzambe akoya na ndako ya nzambe bwatali bo faki oyo ebetaka bomiziki oyo ezobeta boye kitoko makasi boye donc fanfare kimbangi ezali instrument moko évangélisation na kati ya lingomba na biso en tout cas évangile basala ezala makasi bamusicien tomona awa soki to parade ebeti na kati ya londres parade ezala likambo ya somo ozomona musique donc ozosanti soki kaka ezobeta kaka osanti kaka présence ya tata nzambe eza instrument moko très cher na kati église na biso donc voilà bagene tozala bizali ya koevite bagene to fiancé na yo na kati na église bamona ndenge osambelaka amona lolenge na bino au fur et à mesure oevitaka toujours copine na yo to fiancé na yo nde anomesana félicitation na bagene na biso namonaka bagene na biso ebele mpe surtout na niveau Europe oyo mpe balongi mpe bazwi bafille na bango na libanda bakoti mpo na kati na église vraiment félicitation bana na biso nzambe apambola bino pamba te bobotami awa donc ozwi mpe okotisi mwasi na kati ya lingomba eza vraiment mapamboli donc esengeli exemple efeza na biso banso po mingi tomona basala baerreur wana ya libanda bakenda libela yango mpe lingomba ezali kotema mingi bagene toka kobala na biso ekozala malamu mingi mpo na biso eza mpe bino mpe bozala malamu ozomona omona te na kati na église ntango oza ensemble bozokele mibale ezaka ata mibeko oyo boza nango kimia kozala kati ya ndako makambo ngulu masanga kolamba nini badimanche tobiki tolamba dimanche te mobali bayebi ye moto azoyede ekutu mama monisala bozongisa boye bayebi ke bakimbangisi dimanche tolambaka te eza mokolo topesango na tata nzambe donc eloko moko ekopose bino problème eza te na kati ya couple na bino pamba te boza esika moko bolandaka mate ensemble mibeko bolandaka ngo ensemble ekozala vraiment esengo makasi ya kovanda kimia kati ya libala na bino problème ekozala te pamba te fondement na bino bobandaki yango malamu boteyanaki avant ke bokoma na kati ya ndako ya libala donc wana kimia ekozala tata nzambe mpe akosepela bana mpe tokobota yango na bana mpe ale balandi mpe nzela na bino donc eza très très important nzambe aza malamu mingi bagene tozala vraiment olindi na mosala tata nzambe apesi biso avenir ya lingomba ezali na maboko na bino yango lingomba ezali kotemela mingi bagene na ntina mateya boza malamu esika nini ekotya lokolo bisika nini ekotya lokolo te donc eza mpona bolamu na bino tolanda mateya butu moi
émission qui m'a dit bah tozo côté na toté ba fiancé na biso na ba auto balakala toza toujours na kati ya maté pas maté ya ici la kate maté ici la kate ezala kati ya ba couple disusu ba bato basalaka erreur au début donc bazo souffrir na kati ya mabala au moins mobali vraiment donc azali ko zambisa pe kimia pona kaka mwasa kina kosambela l'église kimbangiste donc akotia mibeko ke soki yo ke yi kaka ngana yo libala ekufi tala na niveau soki oke kotia ozongi pa na bino wana obien église na bino obien libala ah non mais tala na baboti bakolisi mwana kitoko balakisi nzela tata nzambe akomi na libala bapesi ye mibeko obien église na bino obien libala ekoma kaka mwana tosa kaka mobali tasaka mobali me na kati kuna mwana elembo ebani kobeba elembo ebebi ya me mokolo asuka sikoyo na se atango likambo eza te papa lwa mutu moi ozosala tata nzambe te soki okufi nani akoyamba yo nani akofuta yo yo osalaka na yo te elembo no ese ebeba yango wana bajeune tozala vraiment makasi na bilembo na biso tobungisa bilembo na biso te toteyana soki ozali na relation moko oyo ozali nango na kati na chorale quelconque oyo na faki oyo na fliki oyo na pied gauche kozala vraiment dessus te c'est encore possible ezalaki elembo na yo te kozala motema mbango te funa ke na libanda po soni na yoki soni ke libanda ke zomba ya libanda non oza mwana mibeko vanda kimia nzambe akotindile mobali na yo nzambe azali wana pona biso soki biso ke kovanda koteya maboye toteya boye parce que biso pe bateyaki biso tozokende ndaka nzambe baoteya biso pe ndenge nini tokozalela eza grâce nzambe asalaka na bana na ye donc nzambe alingi biso mingi tobebisa te nde tata mokonzi abule papa simoki moki ngani butu mo ete bamama boteya bajeune boteya bana okomona mama sikoyo tokomi koperdre autorité ya koteya bana parce que mwana ayelaka biso mbongo aza mosala kitoko papa kisolokeli apesa ye biso mateya ya kitoko apesa biso mateya ya kitoko vraiment ya solo soki na régie kuna tozala ta vraiment bazala ta babongisela biso batia ta mwa extrait ya maloba papa kisolokeli eza malamu mingi lelo nakolobisa bino moke botosi liboso tomoni bana balaki kutosa mingi na batata na bamama biso surtout toyalaki bana mike sikawa tukumi bapaka kotosa yadi bomumbu te société yo surtout asali société na ye apesi mibeko ya société tata nzambi asali biso alingaki biso telema mingi ati biso na mokili oyo apesi biso mibeko tosalela mibeko wana po tuzwa nzela tokenda kokutana na ye biso na kati ya lingomba tokotiela bino mibeko nouveau te kasi mibeko ya kala yango wana totia yango po topesa bino makasi po tosalela yango ya solosolo so tosalela yango na solosolo tata nzambe afungula biso nzela ya makambo yoso sikawa tokuvana na bamindele tokuvana na bato bakolongola epai na epai lingomba na bino tolingi lingomba mingi tolingi kokota na kati ya lingomba na bino kasi mibeko eleki makasi soko mibeko yadi makasi te kana esengo ya na biso tokota na kati ya lingomba kasi mibeko na bino ya makasi mingi oyo bamindele mutu bakoloba toyade depuis bomwana na biso toyalaki kokumela masanga na biso depuis bomwana na biso toyali kobina
depuis mwana na biso makambo nyonso tutela kosala moto akangisi biso nzela ali te kasi na sika na bino loyadi trop sévère na kati ya mibeko yango wana yaka mwa mpasi lomona bamindele bakokota fiançailles eza moment moko babina yango eza libala te fiançailles ya libala te eza moment moko boye oyo bozali koyebana mwasi na mobali avant ke bokenda mariage donc eza fondement na bino soki eza malamu na kati na fondement bozali na kati koteya na likambo etali likambo ya tata nzambe ndenge nini bokutani ke des religions différentes na kati na milie na bino ya bolingo na bino yo ozalaki ekimbangiste yo ofoteya conjointe na yo to conjoint na yo kolakisa ye lolenge na yo lolenge nini okoki kosala mpo komemela lingomba mais tozali komona bajeune mingi bazoloba mama ya solo tozosala tu okomona tolingani bien mais likambo kaka église eotya biso barrage etya barrage makasi yango moni keno na kati na barrage kokoso ye na kati na bolingo mpona likambo etali religion en tant que kimbangisi mwana mibeko mwana papa simoki mbangu soko moni kokoso na kati na fondement na bino ezosimba te ozali koteya bino mibale ezali discussion mpona mangomba eza moyen nzambe azali kolakisa okeno mwana zala ekenge mipone ya nzela na yo pamba te oteya alobi ke ye kuta alingi makambo ya église na bino alingi koyoka yango te c'est bien otika pamba te nakokela mariage te yo olobi ke no ngai mpe nakende te parce que okoka te mpona nini ndenge touti koloba ete bareligion mosusu ezala vraiment obligatoire il faut landa donc biso mpe bakimbangise toza bongo donc ntango olingi ngai ata kimbangise landa nzela na ngai yango moni fondement ezali temps ya fiançailles eza temps oyo babongisaka makambo nyonso avant okenda mariage po soki esimbi bokenda mariage wana kokose kozala te mais soki fondement eza bien te discussion baproblème mpona likambo yango soki okenda kati ya ndako ya libala yeba yango pasi yango wana na kati ya fiançailles nde bayebaka deja oyo mwasi akobala to mwasi akobala te oyo mobali ya libala to mobali ya libala te eza na nzela ya fiançailles yango tomonaka mingi bafiançailles mosusu esukaka na nzela mpona nini mpona bayokani te mais yo bajeune bazali komitungisa likambo etali ya nokimbangisi kobala nokimbangisi c'est le moment ya kodeside ya koloba ete lokola esimbi te namoni kino ezosimba te tozomona na bafamille bakoti makambo oyo semi ya kotika luka nzambe alakisa yo molongani na yo pamba te ebele basala erreur wana bakende na kati ya ndako mabala babungisa elembo na bango babungisa vraimen bakenda libela soki omoni ke oyo aza mwana papa kingali oyo fille azali kimbangise okoyeba ye meme mpa so balakisa garçon azali kimbangise azali koyeba na korali bo azalaki fakit ndenge abeba na balox azalaki mwana ndako mpona nini alandaki mama alakisi alandi nzela wana ebungisi elembo na ye yango wana fondement aya très important kozwa décision ntango boza déjà na fiançailles nde bisika bazwaka décision fiançailles eza long terme oyo bato bayebanaka bizaleli soki odeside ya kokotisa moto na kati ya ndako oyebaki no oza sûr ke kimi ekozala na kati ya libala na bino oza sûr ke nazwi mwasa malonga nazwi mobala malamu oyo akolinga ngai mais soki na kati ya libala mingi bayaka mpe aye mpe alingi yo ata ekimbangisa bombami église kitoko makambo nyonso bien mais akomema na kati ya ndako achange bizaleli wana eza sous problème na yo te ye na tata nzambe po tomona mingi mpe bongo toyoka mpe mingi esalama mpe mingi alingi mwana bato kimbangisa alingi makambo nyonso bien alinga mpe église ayaka mpe kosambela bango mpe l'église aye mpe kotala ye ainvite baye mais ntango akomi na kati ya ndako ya libala papa wana akomi na ye kameleyo abongoli ekomi ke osambela lisusu te donc makambo nyonso ekomi mpasi wana oza na problème te pamba te na fondement oteyaki ye andimaki mibeko na yo andimaki mpe akokota na lingombe me ntango akoti na ndako achange bizaleli wana ekomi problème nde na tata nzambe mais soki omoni na relation na bino mwasi aza nokimbangise to mobali nokimbangise baproblème mpona lingomba mama jeune garçon tika nzela wana bajeune fille église baza ebele bajeune garçon na kati ya lingomba na biso baza ebele tozali kobota na ebele yango préférable papa lenge na ndenge alobaki eza ke tobala na biso bajeune mwana moto baoteyaka ye na masese oyo aza na matoi ayoka oza na motema abomba tosala mai oyo tata mokonzi ya bule azali kobombela biso eza mpona bolamu na biso pamba te moko asuka tobikisama na biso merci na biso banso balandi biso bandeko banso balandi biso mokona leo vraiment esengo makasi merci
na pesi papa mokonza bule vraiment papa ayeli biso kata mboka Kinshasa vraiment sengo makasi Kinshasa za koyinda tata mokonza bule azana kata mboka Kinshasa ya solo biso banso to ebita ko papa za kata Kinshasa bino nyonso biso bozali kwena Kinshasa donc tokoma atango nyonso kata santa yake na misala papa simoki mokengani aye kosa mosala na ye pastoral na tina misala munene ya kotonga memorial donc ndaka nzambe wana ya munene oya bankole bakoko na biso banyoko makita to kotelema kabana nkole botelema donc ça va vraiment ese makasi to pesa ba honneur biso bana nkole bakoko nkole to telema kapona ni ko pesa honneur na bakoko na biso oyo bamoni pasi na kati ya lingomba na biso elongo na papa Simoki Mbangu yango wana papa mokonza bule aye na kati ya mboka Kinshasa mpona kosasa misala ya kotonga ndako wana ya memorial ya bana nkole donc ezali ndako moko kozama eza historique na lingomba na biso papa sengi biso mokili mobimba $30 na mondimi nyonso bisika tokutami message ya tata Simoki Mbangu kiangani totinda bambongo na biso pona kotonga memorial na biso ndako wana ya bilaka. Merci beaucoup kuna na sima caméra tozaki bongo na lisungi ya papa Louis Mbala. Merci papa na musala kitoko. Merci na mama menyo sarateki bipanyo sokutami mbote ya mingi. Merci toya lisusu mbala sima na sije mususu. Merci na mama nyo sa mokili mobimba lelo les de 8 mars. Bonne fête mama nyo sa mokili mobimba maman Angèle. Je vous aime beaucoup. Nzambe apesa biso kimia kati mabala na biso. Mois prochaine, moi nabiso bana bama mwilu kia wangandita le 27 avril ezobelema donc voilà donc to milengre ba mama biskani tozali pa matengo kona biso ezali ko ya le 27 avril oyo mama international mama Marie mwilu kia wanga nditani donc voilà merci beaucoup to moni bongo mbala sima na kombe ya tata ya mwana pe tata moyo mosantu amen.